radio na do ya Masolo Kimbangu TV. Lelo tozali bongo vendredi le 22 mars 2024 tozali kokondola bongo 106e anniversaire uta papa Diangenda Kuntima Joseph mwana ya papa Simoko pe mama Mwilu a utaki kobota mela biso nde lelo ezali kokanisa bongo mbota manaye nde toyebi na bola mote papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba azali na biso elongo na mboka Kinshasa. Culte monene ezali bongo kosalama na centre d'accueil Kimbangise nde tokotalisa bongo na régie batela biso message oyo papa mokonzi ya bule apesi na mokolo lelo na occasion ya 106e anniversaire ya mbotama ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Tolanda Kamboye, Kamboye, Kamboye. Kinshasa-ye, Kinshasa-ye, Kinshasa-ye. Eunoi, Embassy, Binomouya Kouloui, Yamala, Noël, Noël, Noël. Nakomba tata mwana pe tata mwele monsanto. Lelo le 22 mars. Oh, biso nyonso toyebi. Tozalaki batu te. Lelo yo tomonani batu. Ndenge mason amonaki libangaki oyo ekoki te abwakaki yango. Kasi atali azui yango ati yango na fondation mais na coin tina nini atiaki yango na coin po emonana oyo ezaki eloko pamba emonani eloko ya valeur oyo eza kolakisi ke likambo ezali na kati ya makolo na biso biso moko tobomba tobatela yango oyo ezali ke oyo badefi na nkolo nango nani aleki ezali ya biso moko ndenge tolobi toyaki bato te lelo tomonani bato nkolo yesu alobi bopanza likambo na nga mokili mobimba ntango bayaki mpa na biso bango bamoni ke likambo ezali awa ndenge de la ville aza koloba likambo ezali awa baye komona biso bato mwindu ndenge baprofesseur bamaître bateyaka biso ke na afrike bayaki kolakisa biso likambo ya nkolo yesu na kolakisa biso misala ntango wana ezalaki mpasi baoyo bayaki bakomi na soyo bakomi na mwanda bakomi na Pointe Noire na Gabon colonisation eyaki mama ndo na Beatrice alobi te biso mpe toza na nzambe na biso kombo na Kimbangu elakisi ke moto mwindo amoni na valeur ya makasi kuna na likolo bazaki bango misato
mwana mpe molimo santo. Lucifer ntango ayaki na mokili amoni ke nzambe na likolo awa na se ngai moto Lucifer. Ntango bango misato bakitaki na se baye kosala moto Adam na mama Eve. Lucifer nde abunisaki bango. Nzambe alobi naboyi bino te. Tataki mbango ayaki 1910 étoile emona na likolo oyo ememaka bokonzi ya Nzambe oyo elakisi ke moto mwindo tomonani bato elongo ya tata Nzambe etali biso. 1914 papa kisolokela abotami. 1916 papa mfuma banza papa elongana kiangani abotami. Na kati ya guerre ntango nyonso. 1918 le 22 mars un vendredi papa mfuma longo abotami, guerre pe esili. Noël ndenge touti koloba tozaki bato te me lelo tomonani bato mokili mobimba yango tozala programme monene ya le 6 avril. Oyo ye moko leta alobi ezala paye chômé. Yango tolobi lelo tokolakisa ke biso toyaki kozwa biloko mokolo yenga nde ekozala ya suka mpo tozowela preske ya mingi esombami ezokende mpona kobongisa mpona koyamba kopaya. Toyokani bie toyokani te bino le 6 ntango mokolanda sinsani ya makasi soki bosali makasi te Congo central ya kozwa kupu bino kozwa kupu te. Badani bakoganie Kinshasa bakoganie na mikolo na vane na bino abo bimisi mbongo mingi ezali kaka bi ezali te. Kinshasa oye! Bana Kini oye! Nzambe wa biso tata molimo mosantu papa Simon Kimbango kiangani olobaki likama mikolo leki na yebisaki na salaki ya po oyo tie na Kinshasa koti ya mundele oyo abetaka match na yebisa te Congo central akobunda nde na Sankuru ma province to kabolaki bato babunda na bango. Bana Kini oye! Biso to kobunda na Congo central baza banani baza kutu bakokololo pambola biso na une semaine etikali et surtout que réaménagement salaki première sortie officielle le 6 avril topesa maboko kamba etongama te ata bana na yo bazopesa ekozanga te papa pambola kaka biso l'état na biso gouvernement bima mikolo mbongo etourne toya kosepesa Nzambe wa biso wana ezali défi na biso papa. Yo pe okangamira na Sankuru poro ezali te na Congo central nde poro ezali mpona baprovince ndengele nazalaki communauté okendeke na nkamba moto azalaki kotia mwa mutu na baprovince ezalaki révérend etoka alere azalaki na Sankuru wana ya kalasi eleka ata ya kaleleka. Bana Kini oye! Congo central abeta biso na bengaki na collègue na province ya Congo central ebise attention Pilamo Sikeba papa komi kotanga komo na mimi nazoyoka collègue kolinga to bebana te le 6 avril kozala benda bi yango awa tozozonga ba pasteur communaux ba pasteur sectionnaire bozola na mala
na une semaine totika nango pour papa tosukisera wana papa toyoki bino coupe bamindele bakozala wana eza bongo bana na papa ye coupe wana papa tokolokota yango tokozwa yango mindele bakoza bakofilme mpe bakokende na image ya kini kuna na poto na États-Unis na Asie bon likambo te bakolani yoka na moto ekoyeba na kaka mokolo wana merci nzambe na biso mpona koloba ete le 22 mars Nzambi botele Nitwame sumuka yeni na Nzambi ameundoloka Panza mansumu ngeni na epila tontolo Nzambi ameungwile Kwange kaka yididilanga Nzambi ameungwile Kwange kaka yididilanga Nitwame sumuka yeni na Nzambi ameundoloka Panza mansumu ngeni na epila tontolo Nzambi ameungwile Kwange kaka yididilanga Nzambi ameungwile Kwange kaka yididilanga Nitwame fumu ile bakananga Ngoloza kuzampa mfumu ndombele Satana wetizo mena dimbu kiambe Ungyandala mfumu pasi ya nunga mutontolo Fukamene kwange Nzambi pasivo ya bakempuluzu Fukamene kwange Nzambi asivo ya bakempuluzu Nitwame fumu ile bakananga Ngoloza
kuzampa mfumu ndombele Satana wetizome na dimbu kyambe Ungyandala mfumu pasi ya nunga mutontolo Fukamene kwange tangyame Pasivo yabake mpuluzu Fukamene kwange tangyame Asivo yabake mpuluzu Ungyandalado Zambyame Zolele yanunga mutontolo zanza